Hello, mbote mbote, bandeko boza bien? Ya biso pe toza bien. Mikolo ebele na sali ba video ya boyete. Lelo na ye nga moko te. Na ye na papa Fernand, boko mona ye bino moko. To solo la moi sujet moko o tozo mona na ba TikTok, ba YouTube. Mutu mtazo pesa moi ide na ndenge na ye, mais lelo pe na kangi ye. Apesa biso pe ide na ye na sujet wana. D'après ye amona ka makambo ngo ndenge nini yango nakangi ye poto sola na ye mwa muke lelo. Papa Fernand, how you doing? I'm good. Okay. Lelo toke na anglais toke na lingala. Côté okende kaka nyonso wana soki okende mpe na kangami kaka problème teza makambo. Okay. Ya tozomona bandeko ebele oyo baza na Afrique baoteka ba mapang baoteka ba bien baza nango ka po baya na Amérique to Canada. D'après yo Papa Fernand okolobela biso nini pe na bandeko basala makambo ya bongo. Ok, merci beaucoup. La personne nous a merci. Na remercier yo na bana na nyonso pesa ngombote na pesi mbote na bato nyonso baotala biso parce na kota na kombote baona yebi na o kutu bayebi nganga na yebi bangote na pesi bino ka nyonso mbote. Vraiment makambo lobi emo na ka mwa passe mingi pa batu mosusu pe ezalaka passe te mosusu ezalaka bisengo mosusu pa batu eza ko dépendre mais na nyonso mutu akokosala na mokili mpo na ngai en tant que chrétien ezalaka nano volonté ya Nzambe na bisika yo ovandaka sadi bisika yo ozali eza na mutu azolula yo bisika ozali yo mpo ozolula bisika baninga nyonso bazali c'est-à-dire bisika nyonso Nzambe asalaka malamu mpo mutu na mutu akende liboso mpe apamba maza mpe azwa mpe bamoyen ezalaka te kaka parce que mutu akokoloba ke non ateki biloko ya famille sikoyo azotalela ye e bato ya bongo ezalaka très difficile akende koreusir parce que soki akesala eloko ezali kaka po rendre compte na famille mais soki ekozala yo moko ekozala mwa epe malamu ke okende biloko ya famille bateka ndako mpo na yo okobanda koya nano sous pression ke nasala kaka mpo na rendre compte na famille nyonso wana ce sont des difficultés yango wana esengi ke mutu nyonso il faut atalela Nzambe soki otaleli Nzambe bisika ozali okomona kaka esengo eza na bato baye neti na bamboka oyo biso tozali awa neti na baamérique baza na souffrance ya makasi mais eza na biso baye bakomi awa baza c'est-à-dire bapafuki mbala moko baza na masolo eza na baoyo baza likolo te baza na se te baza na nini moyen eza na baoyo batikali epa na biso kuna bakenda liboso eza na baoyo batikala kuna bazosouffrir makasi na mpe batikali moyennement c'est-à-dire nyonso wana eza kaka Nzambe mutu asalaka ke mutu azala Nzambe mutu apesaka Nzambe mutu asalaka nyonso de façon ke mutu oyo aza koespérer na ye azalaka même na te parce que quelque part na Bible bazoyebisa biso ke atake badifficulté ke baproblème mais Nzambe azalaka na ta moko boye ayaka kosunga baoyo ya ye mais sengeli nano eloko ya liboso moto oyeba nano oza nani oza ndenge nini e oza mpe na mokili mpona nini parce que ebele c'est-à-dire ebele ezalaka ndenge tokoloba ke kolinga mbongo parce bato ebele balingi nde mbongo yango nde tolobi susu bato balingi nde mbongo balingi susu bandeko te balingi bato te balingi baboti te balingi nde mbongo soki mpe mbongo yango olingi yango mingi yango mpe ekimbaka nango yo zela tour na yo zela mpe ta na yo place ozali nyonso bunda lokola mutu soki obundi Nzambe akokota na bitumba na yo réussir mais soki ozobunda te kozala te ke Nzambe akokwesa lomani te ifo nano obunda tant que mutu bisika nyonso ozali lepamboli eza partout baloba te ke lepamboli eza na Amérique eza na France eza na Congo eza te lepamboli ezali bisika oyo mutu nyonso azali ya kopambwama soki ozala kopambwama lepamboli kozwa partout kozala tozala lelo bato bazolonga na bamboka oyo
alongwa na Afrique ya boye a réussir quoi zongi lisusu na Afrique c'est que ça Afrique moto bandaki ko c'était c'est-à-dire ezalaki nde ye moko ezalaka nde ndenge wana esengeli bato rezonaka nini ozosala eloko nini ozosala par exemple babiso misusu awo ezalaka mpe na mwa biloko ya mike totika ekenda mais lelo mpona kozwa yango lisusu kuna ekomi très difficile okoteka lupango bapara bateki lupango osili mais oye na bamboko oyo bie okei na bapoto okei partout okende ekomi très difficile lisusu mpo ozongisa ndako wana ekomi talaka na misala ndenge ezali parce que moto nyonso ifo kosala bato bazalaka balobaka bien misala eza makasi effectivement mosala apete ezalaka te mosala nyonso moto asalaka mpo epesa ye mbongo ezalaka makasi ata yo otekaka ndika wana okolokaka obanda kaka oteta yango ntango koteta yango ekobeta yo na misapi evimbi ezalaka mosala makasi eloko apete ezalaka te na mokili c'est-à-dire ne faut pas tendre c'est-à-dire faveur moko boya bato te. Dans la vie, il faut toujours se battre. Il faut moutouko bunda. Moi, si mon bali, et dans la tabana, on a vu toujours le baba zotanga, bazo classe. Bah on peut bazo bunda, autant on les a pas, mais ça ko bunda. Nous tous ça ko ça des années ko bunda. Parce que vie, bah le que vie est un combat. La vie c'est un combat. Donc on les a combat, mais pour réussir, il faut se battre. Si tu ne te bats plus, vraiment causer les lots de mon côté. Et nous sommes peut-être en train de faire un concours na oya kela biso. Soko na concours na oya yete oba loko sala makambo dans les vides. Oko sala pe parce ezalaka nango na emona na kapé omona bo sali penda musala makasi koleka batu nyonso. Mais et combien de résultats batwana basalaki na se bango bazwi mingi. Mais yo to sala ki penda force se forcer ozwi muke. C'est-à-dire ezali nzambe mutu apesa ba makambo nyonso. Ezala liwa ezali ndeka ke mukolo na yo yango ane koki. That was the good one, Daddy. Daddy vraiment alobi bien. Pona nga na obakisa ndeko papa ndeko mama peut-être ma pango na bisote. Avant ko sala eloko nyonso ka ndenge papa Fernand lobi faut toujours totuna kanzambe. Soki ezangai na oteka lupango te pona ya na Amérique to Canada to France. Na kobundana na o naza na muke wana etinda ngai na mboko nazokende. Effectivement. Lupango to ba bien na ngai etikala parce que côté nazokende na yebite soki ezandenge nini. Thank you, Daddy. It was good nini answer. Na ko kato de société. Au moins par exemple lupango wana ezakuna. Déjà le corps neti un but marqué à l'extérieur compte double. Autant ozokende obima libanda eloko suya liboso bando kende koluka otonga na lisusu osala lisusu lupango mais ototeka yango déjà obando doso oluka yango lisusu monite ke ozongi sima mais il faut toujours okanisa avant osala likambo ezala pona bien pona famille na yo. Yes. Now my second question nazotuna ba avantage nini oyo yo monaka na Amérique pena des avantages ya Amérique so ko pesa biso ata moi 2 to 3 to ba na ba avantage. OK. Ba avantage na mboko oyo eza tellement belé eza le connaître ba opportunité. C'est ça les avantages de l'Amérique. Amérique eza mboko ya ba opportunité et belé parce que soki kaka oyebi anglais bien déjà avantage moko akosakana te aujourd'hui en Amérique eloko ya liboso koyeba communiquer eloko ya liboso eloko ya mibale pas mal d'opportunités ezali ke eza na misala pende eza te na matiti c'est-à-dire partout misala ezali okoloba te ke ote na misala ezali et de deux surtout kaka osali mosala bakofuta yo na temps na minute na heure kaka heure wana osali mosala temps ekoki bafuti yo bavantage makasi ezali yango wana d'autres avantages tokokotanga te parce que lokola par exemple tene otambola na mutuka ovanda na ndako ya kitoko tout ça bona boy so pas des avantages mais ça babiloko epesami de façon que eza nango eloko moko epesami na mutu nyonso azali na facilité ya kozala nango mpe ya kozwa ngo. Ça moi peut-être avantage parce que ça dit c'est difficile motu ozanga moyen de transport na yo moko et pena bisika na yo ya kolala
mais désavantage oyo ezali makasi na mboka désavantage ezali peut-être tellement désavantage penza te mais ezali pende esengeli ezala ndenge wana c'est-à-dire okoki kozwa na yo mbongo par mois ozwi mbongo na yo ya bien osali mosala ozwi mbongo na yo ya bien okola bafutaka par heure bafutaka par semaine bafutaka par 2 semaines nde soki ezalaka bongo c'est-à-dire osali mosala tout juste osilisi bafuti yo soit ozeli une semaine bafuti yo soit ozeli 2 semaines esalamaka ndenge wana mais nyonso wana soki soki olingi ovivre quand même na vie ya mutu c'est-à-dire oza na courant na yo na ndako malamu oza na mai malamu ozofuta baassurance ya mituka ozofuta baoyo ezali ya ndako baassurance bamakambo mosusu wana des avantages mingi yango so kaka obande kaka kobimisa kaka kofuta biloko wana omonake mbongo nyonso yo osalaki ondire neti bakalikilaki nde yo deja ke soki ozwi boye ekokende kaka na boye yango siko nde omoni na kati ya désavantage wana esengeli biso nde bato tozovivre toza siko na mayele parce que désavantage wana okoki kolongola yango te il faut futa soki olingi ovivre malamu il faut futa mai il faut futa courant il faut futa assurance il faut futa nyonso soki ozwaki eloko na nyongo il faut futa yango eza désavantage mais eza logique ya vie à part wana namoni pende eloko mosusu te eloko mosusu désavantage mingi eza kaka presque o wana mais désavantage awa eza nde kaka makasi na yo soit en bonne santé soki aza makasi wana avantage okosala no mosala ekokoma elo désavantage soki okozala makasi te c'est ça eloko na banda kolinga na expliquer bato il faut ozala makasi okozala oza mosika ozoraisonne ke bango kuna baza na paradis non paradis kuna eza bisika bato okende kovanda na kimia bakosala te mais awa na bamboka tozali esengeli yo moko otransforme en paradis c'est-à-dire osala si tu ne travailles pas celui qui ne travaille pas ne mange non plus yango nde esengeli moto azwa makasi e makasi wana faut fe kopréserve yango parce que lelo bato azosala makasi koleka kutu odela makasi na ye yango wana ezodimine bato vie bato bazokufa avant bato bazolemba avant bazozwa bamaladi avant parce que bazolinga kosala kodoubler au-delà ya makasi na bango salaka eloko nyonso na temps salaka eloko nyonso selon makasi oyo nzambe apesi yo yango nde eloko na bandoko leo naloba ya ngai kaka ndenge papa Fernand lobi avant Amérique atango babandeli mokili mbala ndenge tolobaka I love America nasepela na Amérique nalinga Amérique mais mabe nango ka les avantages d'Amérique oyo dadi auti koloba kaka yaki ozwi bango babandi obenda oyo yango moko ndeko nanga okozanga ata savon kosukola nango mai malgré outi kozwa tamsu $500 mais obandi kaka kobimisa kofuta nyonso obandi kofuta babili na yo wana ozangi savon kosukola nango nzoto ekomela ya biso mabe ya Amérique nde yango wana ezaka mboka moko soki oza na kati ya mboka il faut toujours kaka ndenge alobi moto esala soki moto ezosala te obando baluka kaka bisika moko misala eza nango ebele misala eza pe makasi misala eza nayebi te nakoloba nde nini en tout cas ndeko nanga il faut lia otonda posala misala na mboko misala na bamboko toza bato bazokufa kaka mpona misala bamisusu bazozwa bashock baotikala na badefo kaka mpona bamisala yango malgré ça tolingi yango kaka parce que eza mboka moko mutu nyonso aza na liberté quoi batikeli mutu nyonso liberté batikeli mutu nyonso opportunité eza na opportunité soki oza kaka makasi na yo na mayele yes na mayele en tout cas okosala makambo bien na kati ya mboka yango